Secrétaire permanent, Biso Tolobara, Kabila ou rien. Partout où on met la manifestation, Biso Tozalawana. Tolobivement, Chadari, dégage. Chadari, dégage. Donc, ce qui est là, au monito Sangani, camarades, par rapport à mes gestions, ils ont parti na biso. En tout cas, on a vu mes gestions par rapport à Nini. Nous avons géré parti na biso. Les alaki camarade Emmanuel Chadar Ramazani, secrétaire permanent sortant. Les autres perdent toutes les institutions autosaki n'ont pas pouvoir par rapport à Yabadir nae. Donc il y a vraiment trop c'est trop. Na ba comportement oyo Chadari a mené na parti na biso a violé toi violeté. C'est pas sportif, on va sportif. Donc na yango to sengi boy na autorité morale. Prévané azwa ki nyon surtout esengaki azwa na campagne na a sali et l'autre côté a memi biso na échec. Parce que mutabongo to regarder tiwat. Pour balbaka on change pas l'équipe qui gagne. Bon si ko mutazo gagner na été bipola. To tika yona pourquoi? Donc poto pola kana biso kaka. Azuba petit mo boy oyo ba eba na tête na parti, bazata na image à parti te, ache bango na parti pour intimider biso. Permanent sortant. Deuxièmement, yo lobi que non ba ceinture noire, ba lata ba ceinture noire, tout le monde va reconnu. Donc comme ça la théâtre politique, mettez même la fédération. Ouais, salut mes très chers camarades. Biso et on est Kabila ou rien. Chadari wana yana unani Chadari. Oh, candidat malheureux. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Donc ce qui est là au monito Sangani à camarades par rapport à mes gestions ils ont parti na biso. Yango wana no moni jeunesse ndenge le to Sangani tozo pesela yango. En tout cas on a vu mes gestions par rapport à Nini. Nous avons géré parti na biso ezalaki camarade Emmanuel Chadar Ramazani, secrétaire permanent sortant. Les autres perdent toutes les institutions autosaki n'ont pas pouvoir par rapport à Yabadir nae. Tozalaki awa na assemblée, to perdre assemblée. Po nae, to ye na Sénat. Ndenge moko, to ye na gouvernement. Papa na biso ilukamba, to perdre po nae. Na Sénat, na assemblée, aza contact na ba député te. Un député oyo azali na base. Et belé derrière yé. Akoya na bureau na ovandisier. Banda 12h, ti 17h. Oyambi et peto binokei. Est-ce que Moutou wana le arozonga? Akozala bien na motema na e. Donc, yango wana vraiment, tolobi, trop c'est trop. Na ba comportement oyo Chadari azo mené na parti na biso, tolobi vma Chadari. Dégage. Chadari, dégage. Quand on va kisali susu, tomoni asali ba nomination. Il y a jeunesse. Tout ça, on a des camarades na biso mingi bazo le kanaba média tout ça ba ke biso to violer constitution ya parti. Il y a statut à parti. Mais oyo yemoko docteur Science politique. Tala biloko asali. Nga naza notifié. Naza notifié tant que fédéral. Il y a Moamba jeunesse sportif. Naza na document na ngai. Oh yenda pesa signé tant azalaka secrétaire permanent. Mais oyo ya tcheba sportif wana. Tozo mona tisiko document na bangote. A violer toi violeté. C'est pas sportif, on va sportif. Donc na ye docteur. Na biso ba licencié ba gradué ba D6. Banani siko ba mayeli. Normalement biso ba bengani biso ne ba biso bengani so na PPRDT.
biso jeunesse ya force du changement tolingi ke Shadari atikela biso parti biso bakobenga na biso na parti wana te lopango wana eza ya Shadari te lopango wana ezali ya parti mpe tofutelaka yango ye mpe mtafutaka yango te eza lopango ya parti preuve ane semaine ekosila te force du changement toza kosala réunion na lopango wana tolakisa baninga na biso topesa bango idéologie mpo tovandi trop na parti wana tosali oyo nyonso tu esengi jeunesse esalaka na parti toservir parti mais bafuti biso monnaie de singe par rapport autorité morale ta mosu ayebi par rapport nde biso tovivaka jeunesse na ye mais bango basala mwa noyo na bango boye basala boye nyonso tu esengi jeunesse ebénéficie nango ebénéficie ata na eloko moko te yango biso tosengi boye na autorité morale pesa biso secrétaire général oyo aza jeune aya na énergie ya sika po ete tokumbela masolo na 2023 toyeba ndeni tokokende na makambo na biso soki kaka tozali na badroit bashadari na parti baza lisusu na bastratégie te oyo bakomema parti donc na 2023 tozalaka na échec naolia bakiti na bamesa ata nyau kondoko namona yo natya yo na mwamba na minute on a 4 mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour. Boni. Eloko te ebi ke ya modero a travailler te mikolo. Donc dès to za na biso yo galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en avez déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Non. Nazareta nzala na Congo esili Julia ngana kangisa kia fufu Ya mode yo bandika na fufu. Oui pour na Nazareta to na système mbimbi na mbongo shingo bon OK vous allez silio Sarita qui dit sérieux. Prévané azwaki nyonso to esengaki azwa na campagne na ye asali eloko te amemi biso na échec. Parce que mutabongo to regarder ti wapi. Po balobaka on change pas l'équipe qui gagne. Bon si ko mutazo gagner na été bipola. To kotika ye wana pourquoi? Donc poto pola kana biso kaka. Biso to yebelaka parti na biso ya parti bipola te to za toujours ba gagnant. Mais tant to komba bipola, c'est que coach aza pour le moment aza faux coach il faut ça nini ko balusa ye. To kosenga l'autorité morale to lingi na ba décision nyonso tu oyo ezwamaka na parti biso to obligé te ke tolobaki yo autorité morale tiela biso kingani te toyebi yo oza mutu ya mayele oza na vision mosika tolingi soki ekozala 6 tobengani bavie wana te baza na bango batika nano espace jeunesse ezala soki bakozala 3 tolingi mpe bajeune mpe bazala wana 3
esika bazwaka badécision ekozala biso mpe bien bajeune bazala baya na idée ya sika esangana mo baidée na bango ya kala na balave bavie cerveau mpo bavie ma bakomi fatigue bazokoka lisusu mosala te bazokoka mosala te autorité morale vraiment oyo eza jeunesse na yo oyo ebundelaka obande banda ti lelo toza fidèle vers yo mais soki otiki kaka bato wana bagere biso c'est que ozoluka kaka échec ya parti na biso continue ntina suka merci. Nouveau comité déjà installé. Basali résistance contre Bino. Réaction à Bino, l'opposition à Bino. Makambo oyo lobi wana ndenge toyebeli autorité morale na biso. Akoki kolinga te a sacrifier jeunesse oyo ezali ebele oyo par rapport à un individu. Ekosimba te. Maloba o message to okomisela to biki akomi amuta maele ayebi ni nazo raisonner. Ako négliger maloba na biso te pe force ya parti za jeunesse. Siko soki jeunesse oyo eza majorité bakei aotikaka na banani donc toyebi ki aza moto amayele akozwa solution na makambo ekokela nde mwa malamu décision na biso tozwi toyebi ki akonéglige yango te aza moto amela koétudie yango oyo ekende malamu moto aza na nsima na biso kaka ye moko autorité morale na jeunesse oyo nyonso tomoni oyo na baoyo oyo bazwi baempêchement donc bango nde baa nsima na biso tozokumbela masuku nga na obakisaka boye nazopesa kaka message oyoyo na ye secrétaire permanent honoraire ye comme ana confiance ya bato batikali yaka ntike non bango baleki biso ato ya libanda mais armée mobimba yango nde tikali eza libanda oyo ezoprépare eya na guerre ezoprépare ndenge nini tokoya wana totya badocument nyonso tu libanda po etikali kaka action ya kobimisa bamikanda banini tu libanda mpo kolongwa esi alongwi baoyo ya nome wana bayebani te azwi bapeti moko boye oyo bayebani ata te na parti baza ata na image ya parti te atie bango na parti mpo intimide biso ligue de jeunes oyo ebanda ya kabila oyo esala makambo nyonso ya kabila oyo esala nyonso tu ya tere ya kabila yango nde eza awa toyaki na imika comme azali na confiance abike non réunion fo esalama kaka na imika yango mpo tolakisa yeke biso toya mokili mobimba toye na imika awa ye fala tinda baoyo aza na bango confiance baya mpe na imika a tokutana na bango atake bacamarade ya parti tonga totuna bango manifestation bozosala eza dita nini ye aza secrétaire permanent honoraire nde tolobi c'est-à-dire biso nde totyaka bato todégage ye sur ordre ya ligue de jeunes biso jeunesse todégage tolobi ke non azali secrétaire permanent sortant. Deuxièmement, yo lobi ke non ba ceinture noire balata ba ceinture noire tout monde ba ceinture noire na parti boy na boy ba ceinture noire au monde na parti baza reconnu te même la fédération ba o baza reconnu na fédération bango to za na bango aw nana yebi mettre chaleur te na fédération nana yebi anaconda te na fédération bango baza na ba diplôme na bango o ba ceinture noire na bango wana ezali théâtre politique oyoyo camarade Emmanuel Ramazan Shadak sortant azo sala na batu na parti wapi vigilance oyo l'acception na parti ba reconnu te nga naza responsable ya vigilance nazali national ya vigilance coordonnateur national adjoint ya vigilance oyo baza wana toyebi bango te biso mutu tosala skiti mobimba ya vigilance oyo baopresente biso baza reconnu te donc akomi kosala théâtre politique mais to mettre ye en garde c'est-à-dire partout oyo omeka sala manifestation biso tozala wana te PPRD eza na PPRD moko te esala mimbala mibale PPRD ezaka PPRD moko ya Kabila omona eloko moko tozoloba biso tolobaka Kabila ou rien tolembi nde komanipule biso bajeune balembi manipulation mutu lokola secrétaire permanent a conduit bajeune na erreur makasi tant tolamuki première erreur na biso ezali ke oyo biso a conduit biso a freiner parti a bomi visibilité à parti elali jeunesse se retrouvait pendant 18 ans azola baba n'importe quoi ya biloko moko boy oyo yekutu azo maîtriser yango te yango wana biso ba jeune tolobi non trop c'est trop batikela no jeunesse espace to bengali bango te tolobi ka nde ba poussa na muke biso pe to vanda c'est ça ouais ça politique à chaise vide vous en siège OK on a siège pour réclamer kuna mais libanda et puis musika vous obanga nini tozana siège moko te officiel pour le moment parce que parti wana to somba yango te toza ba locataire vous en comprenez
bakolo nango pe ba réclamer ngo que non il faut pas se lopango wana mais ngai na sala audio moko na loba na ba camarade nyonso ya parti to cotiser ne fils que $1 to somba eloko na biso moko lopango na biso moko ya parti mais ba vie wana alingaki yango te abi koma idée ko uta pa ya mutiloko langa ozo comprendre donc ça que qui Paul mutalobaki yango alinga considérer maloba wana Paul a déjà millionnaire na âge à 26 ans si ko biso na ba âge na biso ba papa ba jeune todo se retrouver te na parti papa to vanda kaka to tiki ye bonga polele tene balobaka na lingala tozo bongisa ba plan na biso avant makambu tout to ke nokuta na autorité morale na biso to yebisa ye tant to rozonga kisasa to rozana activité munene na secrétaire général na biso et puis tant to rozonga kisasa boromona ba jeune omoni baza awa bakosomba parti bako contribuer pour na resomba parti siège à parti na bango moko ba jeune toza ozo comprendre to resomba parti biso moko na volonté na biso na bolingo otolinga Joseph Kabila yango no moni to lobi ke non to lobi secrétaire permanent honoraire Longwa Kende Tikabiso Kalm. Merci beaucoup. Ouais, salut mes très chers camarades. Biso et one Kabila ou rien. Président national, le message on a s'adressé et pas na yo. Président, ceux qui ont la confiance, il y a Chadari, européen de militaires, oh, je vous dis la vérité. Biso toza yo. Biso toza militaire Chadarité. Tant que tu as yo Chadar là qui na maniema. Biso tu na demi temps to souffrir en français Kalombo na ba caméra to eba ki Chadarité. Chadar a biso na erreur. Au moins, au tiers de faire les mots qui doivent faire suite, tu as une coalition Koufi, ensemble, tu perds des points. Pesa biso confiance, pesa son confiance, biso aux hommes sur la 2023. Nicolas Agnos tout. Merci. Chadari wana yana unani Chadari. Oh, candidat malheureux. Aza secrétaire permanent anawe parce que président tangu achakiye nenga anoma bapapi pungunde basege kanga bapatike kanga batutu basege kadima ndenge bacha bango nyonso lelo ne banoma pe biso ba 12 makonzo ba fédéraux ba nationaux tout yana doit benga na mutu te biso neto longoli yo Chadari doit partir dégage na ebisa ki okosuka omonde osuki okosuka to ba to lo bano osuka yo mona lo kwa ba je tika parti président fondateur ana posa parti comme ba jeune litso to sa les ba jeune nyonso ba maso ba kuna to tiki ba onde ba okenge lupangu ba onde apé abiso formation ba forma biso ke tala ba sali boy ba ngotu ba bazana Chadari ko kota te o comprendre a yete atike ba pe lupangu po lupangu te biso Azate azong ave bon ayakas aya azonga kuna avepie amonake azalaka te zonga kuna omonake ate Chadari force de changement comprendre si tu as lelo tu as lelo na imika poto lancer que force de changement toza ega ya lupangu te partout imika lelo ve manifestation zala et était mais biso yeta ke ba jeune oya Kabila to yeme to moni mutu te donc to senti que Chadari dégage na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc de tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna.
kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sungayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien.